comprendre. Maman prophétesse. Vérité, tu vois le mot. Pourquoi on n'a pas la vérité? Dans le verset biblique, chaque jour, on a boutou, même moi, et là, on a boutou, il y a Jean 8, 44. Jean 8, 44, le dit, vous venez de votre père, Satan le diable, le père des mensonges. Oh, bah, il y a des gens qui ont dit que elle va marquer à Bongo. C'est pas ça, l'angani. Babo manga. Eh, n'a ma question, on a mon chat, mon andemba. Ndemba muto, mon amour, on a chef coutumier. Eh, bah, ça va jeter un chef. Tu vas couler, tu loues bim. Bim, bébé. Jésus Baginin, apporte pas à Baginin. Ceux qui n'ont pas de diamba, ne me comme ça peut la bango. On a mis l'imandam. Tu vas apporter pas la porte pas bandomé la petite. Et ça c'est la goûter pour atte ya bango le roni bomba yo kato amela bango. Comment va apporter pas la médaille diam? Dans Jean chapitre 24. So mam libale leki mariage ngé leki to banito sola yo za ndeko nanga ngandi ba okata babila mala ba émission ya nani poni leki nanga ndeko nanga na faire play au solo là to ça ba émission que nani zoba ngana bi zoba ata mwana nanga moko te azwa lokolo Tendresse Dibinga ya Debora bande kwa Tendresse boboti bopesa ya tandoyi te bapesa te po toko risqué mwana akomenda kondoyi Aïcha Yangai vraiment merci beaucoup on se retrouve dans très prochainement pour un nouveau numéro merci. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV. Bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV. Po Kilongo TV bokomona maijani. Wana bakata kate. Ngonga nyoso bokomona maijani na Kilongo TV. Wana nouveau ne kasi aza grand. Grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV oh. Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye bana poto bana partout bando balandi émission na biso mbote sika bozali boyebi nde kaka ezalaka tokolela Dadi Kambala kufi toke tokundi Dadi mais sima ya okunda Dadi problème c'est problème makambo ebimi lisusu ba bengani mwasi ya Dadi na bana lokola bako bengana nya moko ya muke aye ko tia mbri na ndaku un petit chat tout noir pourquoi il faut ko bengana mwasi après liwe mbali na ye est-ce que makambo eza kaka balobi non respect ya coutume misusu balobi mbongo yango tozoluka toyeba vérité tobaki tokotika nanu likambo boyete lelo tobito solana de kona biso tuna nga ya birabi où allons-nous pourquoi il faut que makambo boye sala marato okende wapi mwana muluba Tendresse Dibinga na sepela temps yemo se présentaka na pese na mbote na présenter ba condoléances pour biso matanga na esilité bonjour Tendresse mes condoléances bonjour Rabi merci à vous autant aussi c'est Tendresse Dibinga la sirène mwana muluba loketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bongo nanga bozundango ou alors nous Karine Mokonzi ou alors nous nana kanda avalo pindi tout d'Europe babido on a méchant ya modé to ko na yo biano yanga to ko be vérité nalinga sa émission na Rabi po yango po na vérité po tango yango kotaka lelo libe bae lelo libe bae ah Gilove Mobutu Gilove Mobutu fa l'artiste noir ba les bogards de la presse toujours makambu bandeko toyambi kokodema toyambi Tendresse Dibinga la sirène mwana muluba loketo pete na loba mwana mongala boyebi ye aloba ne vérité toi na passe te perdre tu ce qui domine tapis rouge mais c'est bio oyo azaki na batu nyonso
na bana mike na mikolo na batata na bana na ba maman na ba sœur azaki na bato tout azo seka kitoko na bato nyonso tendresse ya moto tokota na profondeur ya makambo ateya ya makambo bobseka ya dadi yebisa biso nanu dadi dikambala azaki nani mpo na yo bozalaki ndenge nini na tapis rouge. En tout cas ya dadi aza vie nanga simple vie bagana makanti simateo tete simple vie nanga mais amema moto na bampiaka via benga pe na nzunzi mobo ezaka filmada ekotaka na top vision via benganga nazwa mbongo moko bien et puis via futenga sur transport yena à part ça to tourner ba film moi mingi tela simazonga moto na suka to komba to ki moi sambali to koma maboma donc ba film na tunara moi sina et puis à part ça le monde c'est pas na vie so via za ata zangi ndemo nanga ata na mpiaka toujours na ese ndemo na yo ndemo nanga ndenge ni ata nazaka nanga boy position nanga ba tata nazana ngote kabi mutu ba yeba exacte na nanga boy mbutu mbanga neti nazaka neti ke naza on dirait neti melika mona moto te obe vérité nanga histoire batu so batu vérité nanga wana ba comme ça que na c'est impoli OK toi venez attends ça avait raison donc mikolo na comme ma prophétesse parce que faut que la vérité les guide na moment na makambo batu na prophétesse au sel pe église batu pe ba ye te église te raso na sakoli po na o te tembo monia na kanze batu ba ye église wana association nanga comment na oni advient que pourra les plateforme nanga objectif na oni to sunga ba veuve ba ndumba na bandumba na likamni to ke sungela bandumba faut ndumba tant ça ki ndumba tant so ba kanga ndoki ba benga na famille to so lo mo sala raté yango pour ça ki ndumba ça on a volonté na été to sunga bango o mona ke muto ko changer ti comment na volonté na ye a message na ye volonté a comment ça on a force majeure omoni osala ngo susu abengani na famille ali akepe akebundaka koteka adébrouiller ka vie pe simbi bien qui domestique siko yango moni bato abongo photo sunga ba na association nanga advient que pourra association ko sunga bandumba ba veuve ba orpheline ba orpheline et puis na bato ya quartier oyo teli na quartier na biso famille wana famille pe ba mona ka boité OK botali bango blo abona nzamba tombola ka tsaka loboko so tena chaîne nga ou Alonu TV le 23 jour pour la kufaki na pokwa nango wana na ndo sa badon na sala ki oza eloko moko boye ya ndenge nanga na motema be na mututé si un problème je parle so yoki te na komo coinso po yoka na makasi nanko olingo to to senti 25 fatosa ndenge sera mobutu bazo batata bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko ou nanko toleka papa toleka bozwe na dadi dikambala bokomaki famille et la preuve année na matanga tomoni bato tout bazali na balarme aux yeux biso nyonso tozolela dadi dikambala parce qu'il était bon, il était avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que bozolela bozo silika kasus bozolela bozo silika kasus nini ezopesa bino kanda na matanga mbongo ebima mbongo ebima mbongo na yo mbongo na ngate mbongo comédien bopesa combien matanga ata topesa ki te ata topesa ki te po bango balinga ki te omoni problème na biso eza nini tozali kolela dadi na kanda parce que il fallait qu'il y ait une organisation à matanga ya dadi na ba comité ba oyo ba mesana ko sala pour na ba artiste na biso ba kufa ka ndeko na ndeko rabi to mona matanga ya pululu to mona ya basirika to mona tekeza ba membre famille mindondo to mona ka te membre famille na famille non déjà de ngana za boy na za nga su ya famille na ngate na famille biologique na famille ya théâtre artistique na famille na ba chroniqueur et puis dans ton quartier dans ça ba famille no ya bana membre na ya bana membre ya le défenseur ya Karine Mokondi sous dans autorité donc na za ba famille na ba mingando na ba nganga na ba taka vie dingo so na ku vie dingo le la fort c'est pela ka bongo que bien ko e boza mabe Jésus baginini apporte pas ba nini soki na ngate ba melidiamba na mikomi sa pe ko la bango wana meli mwanda te wana porte pas bando mela petit et ça c'est la goûter po ate ya bango ko loko ni bomba yo karton mela bango comment va apporter pour la mela idiam tanga Jean chapitre 24 on comprendre maman prophétesse nzambe vérité tu vois sur le mot pourquoi na ba vérité dans le verset biblique chaque jour na butu même moi et la nga na mutu eza ya Jean 8:44 Jean 8:44 le dit vous venez de votre père Satan le diable
le père des mensonges. Vous venez de votre père, Satan le diable, le père des mensonges. Verset où on est dérangeant, c'est pour la raison où on est c'était vraiment la vérité. Au moins, si nous avons les lettres parce que la famille a dit, comment se fait-il mbongo de gauche à droite, naba maman et pas ba maman bakunda artiste. Bino famille bozui mbongo, boke ko tient compte bancaire, les bloqués. Pona nini? Ata lelo Vincent Zoleka, Angawa, Vincent wangani famille. Po. Vincent kolongo na famille. Non, to makambo famille te. Tozana makambo ya kanda bozaki na. Malembe. Na zongi kasi. Ngakenda ka bon mo ozongi singa Ndenge Samuel Mbatala si mazonga. Zonga moto ou alors nous. Ozo comprendre. Bazui mbongo boketi en compte bloqué. Est-ce que mbongo wana boyebe ke ko bima? Donc tu vas vendre bozaki dadi ko fado boy ma dadi no bende lo bosaki dadi po beke maman ba otinda po bonga na sima na sima liwa ya mutu. Bana ka bazana compte bancaire te faut compte bancaire ko forma ka ton ya dadi akufi ou alors nous. C'est pas normal. Mais lorsque olo makambo boy tu te portes garante ya oloba ke ngam na oloba ngo ke famille dadi ba yebi liwa dadi. Ba yebi liwa dadi ka pourquoi mo la biloko. Ele ba maka bongo. So ba sala ngani. Ba bomanga. Ngama ke msunga na mona chat mona ndemba. Ndemba wa mutombo na ngako wa chef coutumier. Basa ba jeter na chef. Ujua kula chiluba bim. Bim pepe. Ba mamuni batat beto boy. Toke ka bongo. Omoni. Ngam na yalo ba partout bongo. Ba ma yebi angote. Na vena baba sa micro ba yo ba intimider nani ou alors nous si on ba tozaki pe na venir ngo ba malobo na lobi ngote na mtalboso te ngam do bank sanga te po yes nga pa ya ba Vincent na lobango po Vincent ba sala ba analyse na ba do ba nko et puis là déjà analyse muta sa na zalo kuta ba kote ya madona ndaku ya zoke ko mama na to kana fa alinga bi sa fa lo ka fa kote ya mado on ne peut pas citer les noms asana bloc sa boé et puis il est noir donc mutuka tambola kana sakana non c'est pas normal. Vous avez un problème? Na Vincent ton Vincent donne un problème makasi Vincent melanga mbongo oh Vincent melanga mbongo papa moninga Vincent on dit ko matana si comme na Vincent aussi la té oh Vincent que Vincent parce que mbongo na Vincent té pona ba ndenda kuna été ngambo na banda ko Vincent numéro na il a bloqué papa a bloqué nga pe na bloqué na tient na liste noire na bloqué pe na fait ya bloqué na WhatsApp nga bisa na aider nga pe na bloqué ya mona ka pembe nga pe na mona ka pembe na WhatsApp na kemba na fait na bloqué na tient pe na liste noire numéro nga vous comprendre mona yete na kota rando na bino ba émission ba base te na bala nanu te so moto kana denga ko sa ba vie so na libala leki mariage ngé leki to ba nito sola yo za ndeko nanga nga ndimo kata ba bilamba na ba émission ya nani poni leki nanga ndeko nanga na fair play au solo la to sa ba émission na nani zoba kana bi zoba yaya zoba na bolamu nanga yaya zoba na bolamu nanga kimotema malamu kimotema munene oseka te leki nanga pe to saka leki makambo yo na ko expliquer so obi ke na ko betu makofi neto fula ko finga pe ya zoba to be bananga no na pese exemple o pesa ngeza na ndeni na pese exemple obeta lisolo ya na leki na ye ngabi na ko bosa ko leki na yo ko yo pe bana bino no petit sœur na ko c'est le quoi Deborah na ebinde mingi Deborah le quoi Deborah so asali kambu abimsi ya zoba est-ce que yo c'est pas nango non c'est pas nango te mais na moni ke pesi nga maile mais na ko tike pe kimia te bon na ko luke partout bon nga moi ka na moni ndaku na ye so ebi ndaku nena ko ndola na ndaku na ye et puis bango nga ifo nga na fona ko fona maboka Vincent oh wana yo comme na lika mususu nga na ko fona maboka Vincent oh lobi yo na lobi ke Vincent leki na ye na etalinga te bon leki na abima mususu na ko ye moni nga Vincent nga fona ko fona maboko na ye nga ko na Vincent ko takangisa nga akangisa ngai so besa kangisa to samba na ye mbamona ko fona kufa bona sa asambela ka kangisa mama kila nanga na mutu a Vincent asambela ka kangisa asambela mtasambela za comportement bongo ba vidéo ya mama Olive ya matanga ya dadi abi ngasa ya mère rêvé abi franchement na kota komo na bino te même vidéo ti là ba tout $100 et puis $100 pesa mkito yebi ya katalia tetozonga lisolo tozali na yango Daidi Kambala kufi ba obseka Daidi Kambala eleki marque eleki na mabe eleki yango bien eleki mabe na eza na ekoti okola ba bébé ba nouveau né ba bikoti basala ba tricot mabe boka ndo tela katafaka Eveline 10 sur 10 mbongo bapesa
na matanga ya dadi na bimpa Evelyne Evelyne eza ekota atakuna ta 100 fois mais telle organisation en tout cas famille Evelyne Longonia ba presse Longonia ba tata tout ba bazala likamute pour famille dadi ba bisi pasi na bango ki mutema mabe na bango na matanga ndeko na bango ba déshonorer ndeko na bango mbongo bimi na poche za mbongo na bino to bomba opwani bani wa sara boy mbongo yé de gauche à droite bimisi bo luki ba baza expert na makambo na tata moto sangisi ya yango maga baza no famille na biso te bo sala ndeni makambo yango ba expliquer bino que tout ça rabot ça faut ça dépasse autant pour gagner autant et ça la boy bango batala ngote bazui o lelo Vincent zo ko accuser nanou Vincent ko longo la famille te yé pas za famille batanga famille te to tanga famille pour y aller à la télévision pour expliquer que y a des boti bana 10 lokuta to na bimi 9 alors ba ki état que petit 10 na 9 faut ka ndenge moko te batuno 2 plus ba peso 12 plus 12 égale combien égale 24. So 12 plus 12 c'est égale 23 aux 8 est 0. Ah. On est déjà ma B. Et puis Vincent, comme s'il a des problèmes, il y a Sénat Dadi. Pourquoi dans le Bibongo Moni Ndenga na Zabo. Cousin na Gilov Sazana, to fato de la presse tonan. Bon cousin kaka. So le cousin na Koufi et Kaza Star. Nana courage te à koleka na télévision. Pour autant un nombre basi cousin nga tiki naza na tante ya koleka koloba ke cousin nga na kufa tiki lo pangoute ka mutuka moko là c'est pour rabaisser ton frère les gens qui sagesse les gens bolingoté qu'on se le dise la vérité déjà au départ ton nga nga ta ba émission attends le bisaka Vincent te petit na ko na ko le bisete nga tina ko na ko le bisaka c'était pas na ko na maboko na ye et puis na likamu na ye ngana memsenga o tsholo ba za prophétesse yo mona lo mbe kaka ye kaka boka zboto lo baboko video ba ochangote e ba Vincent bonani ngana ko sote au départ ton ateli émission muto comme ça baranki na vie na ya solité faut me tout ba loba ke ye moko ya makila non ya dadi atiki basi mi balé abalité atiki bana 10 mais mususu wana on dirait est-ce qu'on avait besoin de ça. Yo ça so biographie ya dadi sans corps et bimanan pour biloko on a besoin ceux qui corps exemple dans ta biographie et bazana ba limite au monde ndeko nanga mais yé mtalo sanda ko lubango eza na sens te to leki wana asola déjà ma b tozo kana matanga katalfa kitoko te ya dadi ba ko kunda yé ba kezo corps ba kena et la mort là ça ya dadi ezate or que comment papa na pese mbote eskazali ayaka na veste ya Simon King Vincent aboya balati sa ya dadi yango. Tu as des preuves? Oui, j'ai des preuves. N'y a preuve nara Patrick Ngambe, mon frère nangara mingi. Aboya. Aseli kita pa balati ya dadi veste ya Simon King te. Quand ya dadi bimé la mbeza te ba kendo zo veste utaki mboka. Balati ya dadi sanini afimbi. Seigneur bake aboya yango. Bake ko zo veste msuya dadi sanini avimbi. Bake ko zo Simon King o kumwa eleke parce que tant de son vivant ndo bana na vie kumu vie jonga na okufa yamba bakundanga vie yo nde foyelanga. Po vie bilona la tarazi biloko uta yo. Oza vie nanga. Baina Simon King. Ayaki nango. Nga témoin mission to saki to saki pas de. To zi Simon King to pesa mboko nanou. Vidéo est à la mer rêvée. Mais il y avait beaucoup de gens ils comprenaient qu'ils ont mal. Mais comment ça qu'on a souci, il y a les qui naïe, petit naïe et puis bana poto et c'est là qui bango bien malgré ba comédien na matango auteur au leka ya pululu ba boya qui bana poto mais dans les bons kumu avec honoré kundale qui na veste chère. Bah alors on a vantaré moi ça na nzamba n'importe quoi. To vendre que ça ko zela ka jour en coca. Le coca qui ba na oya mboka via vimbi. Ya ye moko vimba tsaka Simon King net. Ni koki. Et koki yango bakundaki ya dadi nango. Omoni, yoko na lo baboy. Ya dadi. Ozaki munanga pembe. Comme na mutute. Abimela ba. Bimela la ndela na Vincent Mtaliboso. Oh! La ndela nanou. Ah mais oui hein. Muta kufia no bimela suba tu. Aka Vincent le Vincent ya tindaki ba bimela ba ndeko ne muswa yaki mbongo. Ami longoli poni. Tala direct Vincent. Malgré longoli direct yango. Tala ngo mona mamalo bakiti. Où allons-nous? Oli monepe mana kimia olia bando bimela suba. Eh,
Abi mais parce que bato avec bengan mo sine éviter. Oui, na koma wana ozelo aussi ça. Voilà. Au moins eza qui to côté. Le matin à kuna bego na de retard et puis il y a dadi attends Vincent gars défendre que non bateke font pas mutu batie formol attaque 2 jours avant parce que formol. De moi tuninga est ba mboma ki kor ya dadi. Kambwa ngo wana. Pendant nga pe na douter ba mboma ke balandela ki suivi te on dirait il y a dadi l'autre là na matin comment peut mettre cercueil aza déjà comme ça soleil que ebi après dire comment ko beba mais l'hôpital ya munene wana ngana bi que soko muta ko fi lelo ba le même jour té après 2 jours de ba mboma mutu bon to éviter est-ce que suivez ça qui me dit que na tina pas ceux qui boté corps na morgue na biso na kini faut Hollande petit kuna morgue est-ce que maman baba ça reste Hollande là ça reste à vérifier il y a des arguments d'accord peut-être Hollande là te ba nyos bazena ba souci collé souci ba besoin mbongo collé là souci ani baba zo sepe na bomengo to évoluer to comme na nécropole to kondi dadi molimo dadi pe manakima abimela batute abimela ah tika mta kufa pe manakimia pe asona abimela batute batu bando lota to ça na bino na za maman prophétesse bako bando lota les prophétesses ont eu mon métier oui et puis pasteur ba lokote ke wat ta Jésus le baki na dernier jour ba faux prophète ba robima ba faux que bino ba faux prophète ah na za vrai on a so comme siko carton okino ekomela nganante tozo mana makambo matanga dadi pasteur wana ozoloba ozui Vincent olonga bakamoto yo zakaka ozo ba pasteur nazo te na Vincent le gars na TV alobi dadi abalite dadi kitambala abati to fibo fina ba fina kabela o fina to fina na fingo pe kasi makambo ofinga eza mo yo place to beba na yo bango ba fingi ngai na commentaire na fingo to finga la commentaire na mtu pa otala na monyo na prophétie na mona bango to ngana mona et puis kala te mamsu o commenter ba boum mamsu kanga miyo ka bongo boza so ba prise bozela o comprendre bino ne ba to bwakela bambasu obwakela mtumbasu mutakufa bon to ya fingi ngasko na bokele mbasu te ou alonu moto yo kala ba ya pasteur dadi alobaki ezani Vincent alobaki dadi abalate akufi célibataire mais azaki na basi obemi balé aboti awa c'est que dadi azaki célibataire pasteur pasteur na azo toloré ki bondumba pourquoi na lobi bongo bo formateur bo yoka bo papa tanga bizonga vraiment na ndenge nini il fallait que pasteur tanga o prier il fallait que ça bouge azwa eni atie na gauche azui oh babenga ngolo Gisèle aujourd'hui le tient à droite on fait c'est comme que moi so babenga na lobby kasi bonga ka bakomba bato asangisi bango na bana a prier ka pona bango nyozo oboni bon pasteur on nga sa azui oh na oyo et je n'ai bien au sangisi ils avaient de je suis le bon berger sangisa bango tout pour toi doit venir ki bondumba pour aider bala ki mokote sangisa bango prier yo kala pasteur a sangazui eni aboke là-bas na foule le gars biso nyosto azui ka Gisèle na bana a prier puis yo ka prière oh alobi pe bien que non dadi abala yete mais na couper ka je t'aime oh so a couper je t'aime o couper je t'aime à Gisèle bon je t'aime ya emi ou alors nous pasteur a utaki wa couper pe je t'aime qu'est-ce que na komati yo comme na ba katanga ba kupaka ba longola ka alliance ba prier ba kaboli bino ba kati lien so ya bi lien kati ya je t'aime o dadi avec koloba na Gisèle et bon ce que ya emi de moi ça ma sumu division maman des zaka emi aloba ne je t'aime te aba banda obote mo bali tout on nga moi ça ba neka je t'aime ata de bandinga lelo lobi na ngate meto to vana bébé je t'aime tu mon amour tu na fongolo makolo kotisa okota mukila muke faut bien nga je t'aime ça je t'aime na fongolo makolo na mo sandumba te mon boli na on ki matina na sama ngate te kasi aussi c'est déjà na pasteur wana asali mabe minute ba koyoka kontina suka pasteur asali mabe il fallait pas asa eloko ba kupaka je t'aime te ba katra lien ni do aza faux pasteur mili mona ngo lelo yo 2 jours après bakundi mu doit bengani Gisèle ou alors nous so eta emi ezande na minute bon tant ba bengani Gisèle famille ba bengani Gisèle oyoka ki yango d'abord ça qu'on ndeni en tant que femme tu as peine en mois de mars senga biloko nzoto madesu tweninga na nzoto noka kanda mabe na sepela ete
ngai vraiment na sala sentiment te yaya nga na raisonner na mutu na mutema mois de mars surtout que ça et puis mois de mars tout ça basi toi ba maman nga na raisonner na mutema te pona tina ba sentiment na mutu na tia sentiment te na osola normal et correct omoni yaya et ça qui passe côté la bana ba tu ba sekaki kokoti koko moi ça pululu Coco, ok, les gens vont pèse Coco raison. Vont pèse Coco le raison. Coco ça qui me soukabu kabu bien. Mais tel les lots. Gisèle a abîmé perdante ou alors nous. Et ça n'a pas passe ma casse. So selon nous vérifier, au comprendre que va bien gagner. Ba wale li nini. FJB, agence assure, Nebsibino, sur Ecosa. Maringa, numéro 72, Babi, agence Ezamoko. FJB, agence assure. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, tu n'as pas comme il non. Très sûr, agence Moro Kitoko, au Tiki Blogo Nayo, un mois après, aujourd'hui, on n'a pas de Tiki Laki Yango. Fiston Bassende, Bassali Fitting, na Julien Bassende, tu benga on a combo ya FJB. Eza awa na Maringa, na Kasavubu, croisement kaka Chaba, deuxième parcelle na Maringa, bana Kasavubu, notu boyebi. Donc, ah, il aurait bon à rater. Oh, tu n'as pas comme il non. Ah, vraiment, les agences Moro, Fiston Bassende, na Julien Bassende, bah, vraiment esprit. Maringa numéro 72 na Kasavubu, c'est quoi bunga te entre Chaba et Sosa. Oye a ozu kolina yo ozu blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te. Oza na France, oza na Belgique, oza na Allemagne, oza partout. Olingo tinda biloko agence eza moko. FJB agence assure. Kabwe, biloko ekomi te, biloko ekomi. Aba ya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo. Na nyokwami makambo ba agence. Nakende na lemba oyagwe oyete zonga lobby. Oye susu boye après une semaine avec ça va transport na. Bana poto, bana partout. Agence assure yango oyo. FJP yaya koluka luka te. Konyokwa mana yo te. On a qu'un place boye, na zonga place boye. Ginia. FJP na lobi bien. FJP agence assure. Maringa 72. Un mois ekomi. Kaka ndenge ekomaki. Yaya oyo ngaite. Kame baka deja. Pataka koli mususu pataka koli. Tobeta no lisolo ya makambo oyo nde babengani mwasi ya dadi yo eske oyebi makambo yango Bomba bomba mabe bomba bomba mabe ou alors nous Maureen Bola Chantal Bola Mama Paradis Philo Bola Kisa Tozo Kende Wapi Bon monde entier na bobe vérité na prêter serment na prêter serment je jure na bobe vérité na bomba bokoto te wana muya wana imbécile azaki zengo ko zengi c'est toro wana zoba wana je jure ouvrez vos oreilles ou alors nous likambu oyo famille ya dadi ebenganeli mwasi ya dadi Gisèle eza boye bazokanga na Gisèle alobaka ka vérité lobaka ka vérité Gisèle bi vérité na koloba mwana matanga enveloppe ya liboso yake uteki pa mama Gisèle azwaki yango to apesi ndeko Vincent oh mama pa yaki nango akamati apesi ndeko Vincent babi apesi ne mbongo te yokati apesaki oyo ibenge koche o ibenga yaki nango azwi apesaki bango sikoyo mwana moso tabomine mbongo te buna bango bambazwa bambo bapesa na ke ye azobomba mbongo oke mwana moso tu nakosi azaki na kobomba te lisusu mama na likambo comme mère alobaki mama olive alobi boye après matanga nde alobaki après matanga asangisa bana na ye mama aobengisa mwa biloko asala na bango likambo tu ewe mboka yango wana ba balingi nini
nde maman alobaki bongo ye andima et puis membre de famille na bia dadi fa zala et pas maman est-ce que ça là likambo babengani Gisèle babenge Gisèle ando bomba mbongo mususu likambo ya coutume yalala awa akoma wana ya liboso na maman likambo yango oyo ke Gisèle andima nde maman Olive abenga bango na bana membre de famille dadi ezala et puis Gisèle babi ando bomba mbongo moi ça va tout monde aime toi moi né yuma bon ando ko bikote l'été babi kazai ko bomba et puis na ebite coutume benga ba kote mukila mukie tu banga ba sale nini ke yaya dadi na mbetu ya Mowei na chambre ya Mowei allez ataka na place ka balala ya matanga te baba ki na chambre papa na chambre ya Mowei mbetu za kolala na ye batie yaya mobali na suka mwasi na katikati mususu liboso na butu maman so komona wana aloba te ou alonu est-ce que on est normal c'est coutume te to ma osambela yaya eza na de makambo du alina ko te mukila mukie du banga bandoleke bana po baba Kongo mwana baso aboyi na ye ale epesi mbai nde babengani ye tala mutu akaki matina église avant que pas delta ba ko tia su chamuna tina église est-ce que one est normal yango Vincent comme wanga na famille Vincent wanga na famille te oh famille ta famille te ba ko tia famille ya zo ko bimisa nde kwa dadi wana mabe mais ye pas ça parmi ba tous pas ça mangambwana parce que les gars tu vas mettre qui te moi je suis le petit frère de Dadi je suis le Dadi ami bilongo la ami bilongo ta sawa siko toka ke moi c'est Dadi azasko pas belle vie n'était soit zaka kuna information suka tozwa ki yangwana ça fait très mal pourquoi artiste et comédien se ba kufi kaka si mana bango problème bana basali boye moi c'est sali boye pona nini comment na répondre boachini vraiment na répondre boye na répondre maintenant ba comédien oh ebi aza comédien aza na basi mibale misatu c'est le moment passé à la nani boleka na télévision bomi lobela bino ngai mais c'est Rabi Mavinga j'ai 12 femmes et 100 bana na za le pango mibale to bo ça déjà serment na bino et puis mbongo na ngai mwasi na ngana bana bazwa yango wana za juste exemple na biyote na basa la bongo pourtant de ça ba kufa ka bêtise neti ba famille comme biso pour la bambongo on dirait maman on kunda biso alors tout ba pesa mno na mna avant na beaucoup fi yonga liboye mutu tala na vidéo oyo soko lingaka na ngata nzi binga ato lingaka ngate soko lingaka te ngapa na lingote pona yebi yote soko lingaka ngai tindela code na ngate ya $2000 ate ya $3000 ba maman maman ene maman de ba maman soko lingi pesa nga na maman in na bi maman ene maman de neta maman fo ba maman in te na bi ka maman ene maman de na bi le pourquoi na lobi bongo maman ene maman de na bi le pourquoi na lobi bongo neta comprendre na lobi te maman na ko be papa ene papa de donc on va que non première dame na maman son mon livre bon tu vas ba maman na contexte wana peut-être yo comprendre te on créer sous base o ko zelo côté le tigène omoni maman ene maman de du maman ba kuna na bango biso suté comme famille comme ça to kufa comme wela biloko et puis na yebité yango ba comédien tu vas penza longonia na lingi bino mingi to sangani bomoko to le lia dadi selon biso malgré ndenge to linga kité mais là on a resenga ka eloko moko totika testament to fongolager totika testament pour éviter certaines choses yone ba maman oh linga pesa ngamba na ngala lettre na zona bomo mais nga famille nga nde ba lingela nga soki mbongo tina maman ene maman de na ba relation famille nga ko zo mbongo et que kundanga na honneur oh ko tika ne ba ko sa besoin na bango ba ko zo te ba bomba na compte bancaire bloqué non tokoyeba yango kaka tokomoke na biso na babloke yango siko pasa nango nini mutuka ya dadi eza wapi bon mutuka ya dadi est-ce que ezomwana na kutu te Vincent mutuka ya dadi eza yo koleka na tefe olobelaka biso kaka yo expose eza
wana na nkozo loba na nkoro loba ko Vincent tendresse apparemment yo bimaneti na loba kombo nini lokola bête noire lokola yo nde moto obebisaka siko makambo nyonso mobomi na bisali sunini na matanga bayi bato balata pembe yo olati noir. Oh, mais noir eza makambo ya kolesa mama bon ma vie ya mbote sike ozali ma vie ya tekuleni noir yango olataki na mwakola ma vie alataki bongo te ma vie abombaki nzoto tula tiki nzoto nalaka mpepe molunge mikoba mwa ezokoka yango te mais nalataki obiki adeteki mta propre alingaki elamba yonalinga mpe bastyle wana ye aza kolata nyonso yo nalataki mpona kosepesa ya dati eshokaki yo to episaki yo soif non epengaka souci koma tendresse toolela dadi alati tu vois papa na pembe partout avante de vante okufa toza oui yo nalobi boye papa Vincent tika lolendo tout est vanité motema mabe futaka te tika yo motema malamu nayebisa yo Vincent tika comportement bapapa bakongo akala oza jeune fongwa maka tika kento ezalaka te tout est vanité epi biso nyonso nga motema mabe biso nyonso toza batombo tokokufa topesa valeur na libaya mpo libaya akendaka nzo ntina suka cercueil donc tout est vanité l'humilité procède de la gloire cherchons d'abord le royaume des cieux. Oh, soki tobi tendresse cherchons d'abord le royaume des cieux c'est-à-dire oyebi bible tu te dis prophétesse mpo na yo pardon ezala na esika nini na vie na vraiment eza na première place sérieux. Est-ce que tu pardonnes aussi les gens presque tous les jours bato oyo bobebana na bango combien oyo olimbisa bato eza kobeba na mosusu. C'est que la Bible nous dit le pardon c'est une puissance qui libère. Oui je sais mais problème eza nini soki nga na comprendre omuta double force olingi olianga nga so fana dame ava yo damusonenga wana tosala pardon olimbisa te te wana oye siko mpo obomanga osenga bolimbisa natangelo bato obebana na bango so olimbisa Didier Masuki olimbisa wana vie na nga makasi mobala nita lelo mbote vie na ngai makasi vie esalanga ntobonga wana vie na nga wana ya na nga palin Jean Chibo Chibwabwa olimbisa mon vie kwa tuka toshimini mashamu menu Jean Chibo Chibwabwa kundemba ndemba mutombo ska baba ibabe bobebana na kanto olimbisa wana mwana ngai kanto oyo théâtre aza wana mwana ngai te aza mukolo mwana ngai aza kelamu na ngai apparemment yo bebanaka na bana mibali nga bebanaka na bana mibali nga babasi te bana mibali balukanga nde mindondo oyo bobebane mpe mikolo olimbisa nani tosani oyo bobebane mikolo totanga kombone ya 10 000 fois na émission Vincent ye ntina akufa na olimbise te nga na hypocrite na olimbise te nzambe ayokanga na kolimbise te le pardon est une puissance qui libère nazaka likamu ne te na mpe na layani ne te mais naza na couleur na ye un mot pour la famille pour na bana ya Dadi Kitambala nzambe na lola nazo sambela pour na bana na télévision je vais désormais Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac limbisa masuma pa Dadi limbisa masuma bana na ye loboko no eza likolo ya bana na ligosi droite eza na nguya moko te nzambe sima mitema ya bato oyo bazotala émission oyo bameka kosunga kaka Gisèle ye moko te basunga mpe na Emi oyo aza mpe mwasi ya Dadi Kitambala oza na 10 francs na yo 20 francs na yo motema na yo luka osunga bango mibale bo néglige Emi te bozwa Emi na Gisèle botia bango ndenge moko bosunga bango nalandaki ndeko moko alobi ape comédien mais malgré na lobisaka te mais na kaka interview masaki alobi bien mobali alobi biso mpaka na so bacomédien ndenge mama Gisèle aza libanda bongo tokosangisa mpe mbongo tozoli ye mpe garantie avandi mpe na bana na moins de 2 jours toti baya Caleb baya nani bavie na biso ebele baza bayokani batiaka $100 100 balles montere mebele bazoli Eni ndaku bazoli mpe Gisèle ndaku. C'est bon, merci beaucoup. Bien, na koboka mabanga nanga. Ah, boaka. Te lo so za mutu na musunde konanga. Te boaka na yo po mona. Te idée za. Est-ce nga fingi mutu? Ko finga na idée o to na émission. Na émission na fingi. Bon, par exemple, tu vois ça so fingi te. Peut-être vérité me super dérangeant. Eh, c'est linga te c'est la vérité. Boaka. Merci Nanasi
Nasi Nzungu pelnatif valable, Nasi Nzungu pelnatif valable, na France mambote belé sika ozali. Avalopin du tour d'Europe, avalopin du tour d'Europe, abai na ifona boaka ke penza na bana na ye. Boaka na bana ye. Ma mère Milinze Mbappé na bosanité, ma mère Milinze Mbappé fiston basende FJB International, agence assure. Oche makoli e komi ndenge ka otela ki yango FJB International koko de ma oseka koko de malinga boy. Fils Kinkela Angel Kinkela. Ayi balobi avalopin du tour d'Europe. Papa na Gigli Pindi na Alros Pindi. Donc Gigli Pindi na Alros Pindi wana bana ya avalopin tout d'Europe et puis mbote be na Floka Beaka Beawani et puis mbote ebele na Yemoko Karine Mokondi la baronne non ba chinois ba chinoise ba le défenseur ba moment Karine a besoin coopérer ne boye ta ke poto beaucoup mo coopérer azale ki nanga pa to ko pe ki to pa ça mamba bien. Azaki chroniqueuse, a remis chanteuse, des apôtres au coup mboka. Il faut répéter avec ma boko. Azaki quoi avec la bololote, il y a Zoba Gloria Oyo, Azua Bomi Mwana, pour que le concert a fallu, a répété la makolo, a comité Gloria concert c'est bête avec Kala. Et c'est l'équipe. Azonga quand même la Grèce kuna, il comme la ressemblance. Mwana kouf. Aboma qui est dans copo que le concert. Allez, akekuna akekanga na Grèce nzela makolo. OK, concert fo bo mamwana. Kazanga ke ne poto ye moko lobi ba mone jeune fille. Siko ke na Grèce akekanga na Grèce, ikama ressemblance. OK, mundele pas changer Gloria. Mundela to sali ressemblance, mais le bomo ngo wana. Apprendre. C'est comme na apprendre. Monte au sali no rappel s'il plaît. Yango manga iteke makuluta mwana ya Gloria. Ya mwana Gloria. Oh, kana za mkola Gloria nga mkola na 68 ans. Na tonda cassette na masoko. Na lobi boye etake mama kulutu mwana Gloria kotika Gloria te lata Gloria partout et puis yebisa biso basala ki onini poto yeba vérité où allons-nous okota na ye akota ne France ngana loba ata okota eta eza problème te na boya ki ngana loba ki boye ndenge abomaki mwana wana akota concert afali te akoti yango te motema na kiti na lobaki il faut ken piana bala ne ba bete tout monde ta vidéo to moni vidéo ken okima et senga bien ken piana de mukuse olele et moro déserteur vous êtes prophète des malheurs. Non, des malheurs et des bénédictions nyonso tout ouais mais mingi des malheurs des malheurs na bato ça mabe mais la ken piana ça des malheurs te il fallait abeta yani salo quand même bien oui et salinga bien te fallait à mobali. Félicitations Fali pour nous allons peut habiter en Belgique kitoko ngapa esenga po ba combattant ba awa ba ba combattant kuna de ba timo ba awa ba ça so combat bien awa sur place parce que mais bande comme ça comment ba ça combat awa yo pe ozo ça les a combat moi c'est combat ya bolingo. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai fini de ma banga? Est-ce que j'ai fini de ma banga? Tu avais fini non? J'ai l'impression comme si je n'ai pas encore fini. Bon. Allez-y, ajoute un. Je salue, on appelle Simbo de la famille. Bon, c'est en français. On appelle Simbo de la famille, la famille Dibinga. Fa l'artiste noir, Babi Gilov Mobutu, Babi Maureen Bola, Babi les beaux gars de la presse. Et puis, Nabatutu, Nazana association, adjoint qui pourra, eza plateforme. Et dingo motunangingazana président d'honneur vient en. Nebeka osuka koboka banganga. Osuka koboka banganga. Et menga naza mutabatu nyonso. Ngana vana banganga ba magicien ba tout wana nga vana bango oboki banganga oboki ba pasteur mama e pasteur na boka mingi oyebi ete Moïse Mbieti ouais Moïse Mbieti pasteur na je l'aime c'est mon frère je l'aime je suis fier d'être moluba balobi Herman Kasongo wani kwa jimini machamu men bambote bele sika ozali mututu ozana besoin ngana selo pib benganga ko banga te benganga to solo pesi mbongo na boîte dans selo pib libanga obenga boka libanga ofele te ponga na vana musala o Moïse obwaki apesioni bilonga pesa nga bino bilengo pesa nga bino yebi Moïse pesa o bilengo tanga yembela ka kolo ede bilengo kaso moni makanti mabe bilenga Moïse Mbiye bilenga Moïse bilenga Karine sukate bilenga Moïse Mbiye sukate na baki bakoni funi tu ba olongwa moi ça yaki makamba ya Moïse le balukeli eti quoi tu jimino ko yoke loko ou alors en tout cas plateforme nanga zawana pesi numéro na koto na WhatsApp to solo libanga na boka libanga ofelete oza maison na oni na tanasa lobele lao na lobele mais soki obenginga ofinga nga nzambe walai na kofinga yo
mais so bengo pesa un conseil na koyoka nanga et puis oh toi commenter na émission à finginga o mama finga na fingi yango pa na yo na zongisa ngo na bana na yo na ba ta quartier na bino ba ta veni na bino ti na pasteur na bino et puis na génération na finance dans c'est là nanko ou alors nous mon numéro c'est plus 243 89 Maureen Bola plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 ou alors nous compte Facebook na Facebook na ngezali tendresse dibinga tantiko bengo finga na kofingo ou alors nous Maureen Bola moto wana kofinga batu biso to beti moto ya nzambe sikoyo merci pana binotu obolandi biso lelo merci Koko Dema Adesi Mabilili merci Angel Kinkela bima vinga émission na bino linga yango yo merci na ba fan tu ya finga nzamba singa ata mwana na ngamoko te azwa lokolo atandresse libinga ya Deborah bande kwa tandresse boboti bopesa ya tando ite ba pesa tebo toko risquer mwana abomenda gondoi Aïcha Yangai vraiment merci beaucoup on se retrouve dans très prochainement pour un nouveau numéro merci Mutema pasi Koko FJB agence assure Nebsibino sur Ekosa Mona Maringa numéro 72 babi agence César moko FJB agence assure donc a eloko bunga raté oh tina ke loko comme bueno très sûr agence moko kitoko otiki blogo na yo un mois après aujourd'hui yango ndenge ka kotikelaki yango Fiston Basende basali fitting na Julien Basende to benga na kombo ya FJB eza awa na Maringa na Kasavubu croisement kaka Shaba deuxième parcelle na Maringa bana Kasavubu no tout boyebi donc a eloko bunga raté oh tina ke loko comme bueno a vraiment les agences oyo Fiston Basende na Julien Basende ba tia vraiment esprit Maringa numéro 72 na Kasavubu esika obunga te entre Shaba Sosa oye awozi kolina yo ozi blo na onyoso nenge koka eloko ebungi te oza na France oza na Belgique oza na Allemagne oza partout olingo tinda biloko agence eza moko FJB agence assure Kabwe biloko ekomi baya kopesa biso oyebike na nyokwami makambo ba agence oyo na nyokwami makambo ba agence nakende na lemba oyagwe oye te zonga lobi oye susu boye après une semaine apekisa batransport na bana poto bana partout agence assure yango oyo FJP yaya kolukaluka te konyokwama na yo te onakende place boye nazonga place boye kinia FJP nalobi bien FJP agence assure Maringa 72 ekomi kaka ndenge ekomaki yaya oyo yangai te namebaka deja bazaka koli mosusu bazakoli koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV bosabone ebele kikaka leri nyonso kikaka mopepa sika tolimba mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh
Kilongo TV ezane moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatu nyonso. Kilongo TV. Bisous. Bye.